match continue na bandi makambango mbote na bino balandi FM TV na moko le descendant prophète Kimbangu le petit fils de Gougou Pemba de Nord ezakati nanga Kimbangu na Kugu allez-y comprendre ma solo ancêtre na pesi bino tumbote ba ancêtre nanga bozalaka toujours nzinga moi na bino bangunza nyonso ya butu pe moi ngayo bo simba na ba maître spirituel ba guru bozala toujours pour ma solo eza toujours élevé world likolo nazoke bisaka yo tata moko boye po ngala kolanda yo te ngala descendant na ndenge nanga lelo to luka to beta masolo par rapport nazo bisaka bino systématique no dendo eleki nango lipeka soso na gu soko boy akendo ko vanda na yo to lingi to simba pe to loba lelo to koloba nini yo ko tuna ngo va na palais o simba to simba nini to simba ni to simba ka makambo zo tambolaka bien tete par rapport à bendusa par rapport à idéologie. Qu'est-ce qu'il faut pour makambo etambola na kati mboka na biso Congo ba mboka ba koloba lelo to na lelo na besoin na loba mingi te mais peuple moins trop et ça la moi jar et ça la paie moi bien et qui te connaît lengi yo ebikaka FM TV Fondation Malouwa toujours na pointe na moko pirivier wana vie na kati maître Billy Malouwa force tranquille na bisaka yo libanga sama ipoko zwango foza na souffle belé na peso balongonya ebele umela na ndenge na yo vie mulukunya na motote o akokotaka na nzela na yo péché ye longola na kata nzela kodia nazotu na bino ba congolais na ba congolia nani asimbi kodia poto kotanga ba kombo te bozebele boyebi histoire mutabanda idéologie oyo azalaki paza kufina note mais fala tika ndeka abrasara kotikela ngo nani nakidiba ba contribuer ki makambo yebi bo pesa ba mbongo ba pesa orange po makambo etelema biso to sala ngote ngala mobile drapeau atango ya RDC telema na ba 5h du matin kokoriko est-ce que za mbanga yango ezali eza makambo a 100 ya kobotama ora toujours likolo na pesika bato nyoso ba mona mbote ba mona na pesi bango mbote ba pe ba mona pete tuna makambo nini asalobi tokolo bebelete intro se pesa mi ezaka de ya bo sentir bande ko bakoloba match e banditi ngane muna mokonzi yango yango yo na pesa na penalty Mexico te keba na pesa rouge robima numéro 10 pour bima aseso ka kanelio ata coach boebika kana cheboy mbote ndeko moi mkiawa micro za yo wa komo nani komo na Robert Mayele donc na moni na mituna to retourna yo Mayele pe kozala bwani kozala ya solo congolia ya sapenda moi qui ça les venate oh kinwa vraiment solo bien solo kinwa solo biso qui to connaît lengi to yambi yo nanu na émission na biso le peuple s'exprime awa mutu nyoso za na droit koloba sauf ya kofinga kaka beteka mama kofi simbisata orge po nacha penalty ozapeka bien mboka lelo po bonga mboka na biso Congo to ana 3 verbes biso to conjugaka verbe liboso so oza politicien te yami balé sokoza musicien te yami satu bandeko na biso basimbaka bible nga benga ba criminel makasi po akokota pe na ndaku na yo na mwasi na bana a solliciter bango bien allez-y comprendre en langage ya Kinshasa est-ce que yo so mona ngote ke no bakangi ka domaine moko domaine mususu batiki moi li kanisa tant que Mayele ko pesela nini ouais kanisi moi le bieza mama solo to yebi ke non kini comment so yo za kota politique te qui kota ki pasteur te donc revivre te to musicien revivre te donc ceux qui va biso ba technicien ba on néglige biso trop est-ce que lelo la kata Kinshasa vraiment est-ce que technicien pe na za na valeur aza pe na mo akoloba o pe alobi pe bato pe bayoki ouais lelo Kinshasa muta koloba muta koyoka kozala te yo technicien na koyoka yo doza mutu pamba mais bosani nga ko telema yala la fo biso donc po y avanda fo biso mais biso o ba ki para biso société donc comment tikina musala technique to molanda mama politique po tout le monde souffle donc yo pe la kati ya visolongo pe fo revara po comme pe politicien na ko moko boto gufu na mboka moko bosongo mpaka mais Kinshasa biso mambo mo kindila bongo parce que biso data ba domaine to yebi déjà donc biso technique ya biso zo ba to tika technique to landa bango
Toto ça ndenge ni. Biso soko sangana kuna banani ba otongi la ba place olala. Très bien. Toujours ebate. Donc ba otongi la place olala bazate biso soko mi parti moko. Non yo senga biso pe ba oyo. Tous à la paix makasi na ba kwa na biso. Bango bazo kipe biso te ba ligni dans na domaine na bino ya technique. Est-ce que évolution ezapena malamu? Est-ce que ba marché bozo zwango to bazo pesaka ba nzungu nga benga bango ba mindedi na sous forme pe na ko sukisa bango yobika ngulu ya pembe wana? Est-ce que plus bazo bazo s'attacher côté na bango to côté na bino na bata gouvernement na ba pesa ba marché na minute pose wa marché pe faut asu mu ta politique ba bika na mu na biso mo to zakane la parti boy ndi ba ko pesa yo ba biso ba oyo to ki parlement ba politique te pose wa marché ça problème et ça problème makasi vraiment dans toujours ebate tout ça ndeni donc ko ta kaka biso na so panzi wana to ndenge ni et les autres ça se passe en wana donc biso ba oyo ko to marché za mo bulu mama makasi. En tant que Kinois de naissance na musala na yo ya professeur zana na maboko ko senga nini ko loba nini na micro na Tija FM TV et pas assez ko senga nini to ba imboka ba Holanda ba o bo vota baza mieux placé ba koma otambola yo bikaka par rapport ko senga la bango. Ouais to senga la bango nde bango batala pe bakana biso ba oyo. Ah balinga te biso stokota na place moko biso nyo stokota na mamba politique. Donc batala pe ba biso ba oyo tous ba technicien nga plombier ma plombier donc soit une plombier toilette au côté terre donc au lit Far West au Kendete wa be Far West aux la pose toilette donc biso oyo batala pe bakana biso ba kitara pe moi muke na se biso nyo stokanga maraté kaka na pandi na bango to biso nyo stoto comme ba musicien biso nyo stoto comme bata politique je sais nga pe batala pe ba biso ba oyo pour biso to za la batu moi mbote na ba bazolanda yo moi moko ni balé. Mbote na petit nanga j'ai maestro na petit na petit mbote na petit nanga Bercy c'est peli makasi vraiment. Merci beaucoup. Boza ebele ya Rolanda ase na ebisaka bino par rapport ya Ndusa na landi pe lokolo ya kulutu moko mena kotanga kombote na suka pe soke be ma yebi kaka ekoti na robeta pe kaka po eza lango passage obligé keba. Est-ce que etanga meka que le faut soit diplôme ya université campus la ebité Vanium à l'époque kozala mayele lingo lobate kozala ngo 4 5 6 ovandisa ngo pe to mona na bamboko balekana ba ngo ba 50 mais bacha bango face alternative babeta nzadi elingi ko loba boyeke no mayele zande ko produire loko batu bamona mundelo bino bawela mboka mputuvili azana besoin ma problème na bisoti azana besoin retourna yo musala nini yo yebi de quoi vous êtes capable ya ko transformer nini ba université zéro muto ya bengami kaza la universitaire mais c'est le monde l'univers au continent monde mususu ba savant bazali na pesi bana mochetu mbote ya trop bana yese yobika kuna ba manzele toujours manzele zalaka penal bana inikini ngomba IBTP toujours bata construction yobikaka bongo ba maçon na ba gister. Est-ce que toko bossa na bango sa bango mboko etonga mata ndeko tolo bake bongo ba cordonnier sapato uta ko fungwa mangalo bi mena luki petit moko boye nini nyatelanga makambo anyati toko loba tozo continuer match yobika makama onenge zali na oyela o liboso zela ngai nazo bisabino bandeko nanga Kinshasa eza na ba jeune Kinshasa na bato mitu esalaka. Est-ce que Fachi Beton na sengi kaka molimo na nzambe efongola ta lisu o comprendre mo na bilenge ndenge ni mitu ezosala omoni ba pero baza tout autour no ba fakwa na bande susu ba pero baza nzinga nzingo ba miyibi bangbalima alati cravate na costume moi jeep garde du corps fakwa muibi mais ba jeune yo nazo yo kabola na émission très bien comment mutu ezosala bazebele na oloba trop te mais to sola na ye mbote ndeko nanga
Na habité système américain au lingi revona trop to ko yo pas on a ko rebena au bana état c'est ça style ah est style mo rebaté donc lingi mboka notre Congo ah tika lo baboko le lo so ba chelo mo bien mi kilio ko benda na te na moni na benda na visite mais na ozonga na travailler la pays ça linga chair de poule donc ozonga pour travailler na pays ouais na ozonga na bosser na pays j'ai remarqué que pays ça chantier tout ça il faut tout ça tout en marche tout travailler pour que très bien, Nina Tounaboé, le lopoto Zouana Katsa Congo, il faut trois verbes to conjuguer. Soit aux pasteur, aux politiciens, aux musiciens. Naye bites que ma classe soit na mususu. Ba bois qui a wapi ke wapi. En tant que yaya, en tant que jeune. Bon, les lots on va comprendre que voilà. Les lots on va comprendre depuis. L'État ne sait pas investir en jeunesse. L'État ne sait pas investir dans Marambo Belé où est allé classe, il y a Moka, tout ça. Moka pour être il faut d'abord qu'on investisse dans la jeunesse. Et premièrement, même biso bas jeunes, même biso congolais, quinois ou quoi, nous croyons en rien. Nous ne sommes pas des croyants, nous ne savions pas oser. Et Marambo Belé, jusque-là, c'est l'État qui est à la tête. Il ne sait pas investir dans la jeunesse. Il y a des moyens pour les jeunes, tout ça. Les autres, quand ils ont Moka pour évoluer, ils ont la cravate, pasteur ou musicien ou quoi. Sauf que ce n'est pas ça. Donc il faut tout travailler dans la classe belé, surtout que les pays à chantier, il faut tout le monde attendre à ma casse, il faut tout le monde avoir des moyens pour que les gens donc pour moi, bref, l'État a dit qu'il y a des moyens à la disposition de la jeunesse pour que tout le monde. Tout le monde, tout le monde, aux appels diplômés. Oui, oui. Au salut option to nini toko tuna na salle électricité na humanité puis na salle ista électromécanique voilà le loza na capacité wana ya ko sala pe pièce moko ko former pe loko moko oui d'ailleurs ils en cours dans la structure mon on monté on a nommé en synergie électricité service synergie électricité service yone mutoza lokola inde tuteur na ngo eza idée on a tchaki na papier très bien démarrer en gros ça fait à peu près 6 mois donc ils en cours ils ont la charger à dossier concernant l'électricité, bâtiments et autres, formation et à jeunes, petits. Donc les longs on comprend il faut qu'il y ait un système anglophone. Trop système francophone, chic belé, papier belé. On comprend que non, chic belé ma trop. Chic belé ma trop, chic oui mais même misala est à la trop. Énergie faut bima. Oui, énergie faut bima. Synergie électricité service c'est ça on a formation et petits. Très bien. Exécution et travaux tous les autres concernés Marambo électricité. Voilà vision na mo. Voilà vision na nga. Moi j'aime pas travailler chez les gens. Moi j'aime être entrepreneur. Donc Fachi beton na quoi na gouvernement na. Donc les structures moko boye aux alawana pour s'occuper na masolo électricité, formation à petits. Donc tout matabo. Okosenga ni na bangwali malamibi. O ba ibaka bakenda ko tonga libanda. Bambongo wana okosenga na bangoni na vision zalango. Talisa na bango ko. Koiba eza faux premièrement robando oyiba mais na mboka na yo sali nini. Donc là on a kosenga na bango eza que ba essayer ko investir na jeunesse ya mboka. Va essayer de faire des moyens pour une évolution à pays. Les lobby on a besoin de retraite. Un plus ou écriture ni otiki na pays. Ou empreinte ni otiki na mboka. Très bien, là tout le monde a empreinte na minute yo. Les loso ba chelio na habité so bazala combien? Ba ministre yo zo mona pena na tandeli bango yo awa. Ministre ni no zo mona ke ba empreinte na epene zo banda kotika la bien. Auto tokopesa parce que na systématique na nga na arbitre. Auto kopesa ballon pour beta penalty ya zéro. Au talipé bien. Et le roté. N'a pas ministre tout. Rien. Bon, le peuple s'exprime pour condamner. Il y a lobby que zéro. Donc zéro pena. Malanda sortie médiatique ya Matata Pogno. Il a été craché quelque part. Soit disant non, à l'époque, budget qui ça dit Moutoua Outo Bimatiki, budget à 14 milliards, tout ça. Il a dit une histoire importante. Lobby qui est un bon ministre des Finances, ce n'est pas au Tomboli budget. C'est celui qui maintient la situation macroéconomique. Budget matériel comme Asogi n'a combien, mais sur le terrain et l'eau côté. Donc zéro. Bien ministre, non, talima bien. Rien. Na manette on la tout le monde bien. Zéro. On a plus clair. Zéro. Choix na ego. Tozo koba kako koba na ebisaka bino ke lokolo kolanda oui yoka bien yoka nga bien roi David pas comme roi
il fallait les kalamakolo ya mutu. Poye ba lolenge ni roi tambolaka, lolenge ni roi liaka, lolenge ni roi sala ba charisme. C'est pas pe mabe na sala pe lokola ya moko songolo mpaka boye ba ex. Na ndenge pena na telemi pina bo pesa kombo ya nini ngala kolanda. Lokolo li ya nini. Nga kola ta pena ba. Nga ola ta batosh, nga pena ngala nga ola ta tosh, nga ola ta tosh. Nga na yaya. Na yaya, na kotika la gabo na kozala pe gabo e. Na ndenge ya bien bande kolanga ba bengi nga na limite ba jeune. Babi assez yakana nuto solola. Comment possible biso ba jeune makambo zo kende bien te. Ni tout ezo sala par rapport. Technique toi na métier na maboko. Mais ya toi na koko so moko boy na kufra moko boy ba marché bazo pesa bendo pakistanais na banzungu. Ba main d'œuvre na zo kende libanda. Mona moko so bo pesa main d'œuvre wana bani na ko tonga pe moi eloko moko boy songolo pakala. Akosala pe mo bilanga la ko na ye. Est-ce que ça me ngola te bande kolanga. Bozala pe bozonga ka pe ko bambongo bino bozo iba na obenga na ndeko moko boye. Ana plein boulot et ça linga plaisir à trop. La kata musala na sepele à trop. Tout ça la mamukia comment on a? Ouais, c'est Nixon Lokwa. Ah, c'est Nixon Lokwa. Nixon. Ah, Nixon Lokwa. Na biba famille Lokwa belé na pe civé na nga Lokwa kanzambote. Wana pire vieux voisin na nga ya palais na pe si René Lokwa. Pire vieux na nga ya palais, yo bika masolo ngeza wana. Tokutsono na plein boulot. Plaisir nini yango e ozala ngona ya komonona na roulette ozo sala pina musala na. Ouais, ils ont un métier on a dit mingi. Merci pour ça la micro à bon micro. Malgré tout banchik to tangi. Mais pour avoir un boulot ici au Congo, surtout au Ebi au Bombeate. Pour les gars par connaissance. Donc par connaissance pour ce boulot. Mais oui, bien sûr. Et bon, au colis déjà on peut pas dépendre sur quelqu'un. Il faut Bundoro Mobali. En fait, c'est ça, il y a Moussa Nalina. Le long de la Kinshasa, la ville province, la ville se pose où? Babengo boss, babengo patron. Hein? Il faut à la politicien, soit à politicien, soit à pasteur, soit à malanga nzembo. Est-ce que ce monde a domaine ou ce monde a makamonde en tant que jeune? Ba père wana est-ce que ba koti si biso na mabulu? 30 ans plus tard, tu vas aller nini? Personne n'a dit cela mon ami. Habiter bon. La terre même ni mingi parce que na beta rapé billard. La terre même mingi bien en rôle ba mbogo eza dia na kwaki. Ah, mbogo za nini? Mbogo ya na kwaki. Mbogo ya na kwaki. Bato ba beta billard ba ebiter mwana. Ouais, ba ebiter mais on a très bien. Donc ça sert à rien bon za politicien ça sert à rien pour plonger la mamoutou mbogo qui est bien. Mbogo qui est bien te. Sikoyo eloko nyoko senga penana na ba konzi. O ba ko pesa bino parce que ba jeune kota la boy Europe tongami na beaucoup bien mais na boulot na maboko non n'est-ce pas? Effectivement. Mais le lot comme il mutu faut ka cravate et toi tu me connais donc français lokola et comme moi et loko moko boto ebité le lot ba comment négliger loko yoko senga na bango nini ba obo vota. C'est difficile mais na ebité so ba yoka. C'est difficile mais ebité so ba yoka. Pour ça la maman na micro maman voilà. C'est trop difficile beaucoup ezamboro mo kitoko. Beaucoup ezan nyo surtout. Premièrement. Ouais. Et na éviter, je sais pas comment il faut que lukana nous, ko lingana nanu amour parce que beaucoup ça amour té parce que mutu tout so ba tché wana ota na famille na ota na maramne ota ba compte rendre na et volonté vraiment ko sela mboka o mingi baza ebele penate na kati ya gouvernement baza bena ebele te tous en bolingo so tous en bolingo. Nazo cholo de pour proposer na ba gouv. Pe na ba ministre na classe le ministre ni moni pena que non ce qui a sa PC penalty à ko chabi. Isa nani? Pour le moment je suis vraiment trop sûr. Micro ouais. Na ebiete, na kuta na epete. Mais comment on ndenge mais c'est constant mutamba tambola, c'est déjà une bonne chose. Et par rapport à amour ya mboka azana souci ya baninga azana souci ya mboka nde kende na ba age biso to komi en boulot te lo te mais aussi ça banchi si ça ba université depuis 2012 aux hommes sala par je répète toujours aux hommes sala par connaissance par connaissance c'est ça connaissance aux gens connaissance te lo te tu auras pas de travail bon la question tout ninga pour l'ambogo ke liboso ils ont toujours un amour parce que surtout un amour moi volonté un amour aux gens yango ya hôtel marolobela mboka boy
somme tout à telemi pour mboka boye de toke liboso parce que même na Europe na kenda te mais de toka rezara d'abord le travail et amour ya mboka surtout en amour en mboka vraiment notre pays et que liboso moi mi balé mi satu na ba bazola na yo moi dédicace moi mbote sala rappel moi bien quoi. Ouais, dédicace à, premièrement à ma famille, ouais. Famille Lokwa et Longama, et à mes frères, à mes amis. Et voilà. Merci beaucoup. Très gentil. Ok. Ndeko awuti ko lobelanga abike pomboko tombwama les grands maîtres spiritus. Hein, Nata Matondo azolo baboye amour fezala. Au monde dans le monde de la spiritualité et à Bajete. Monde où on est tambola la deux faces. Face A et face B. Il faut que tout le monde ait moko, les grands maîtres. Moi, je suis na katsaza kotonda na spiritualité. Il faut soutenir assez pour me ça kotate pour nzinzi pas les kanaté donc bokangi pena quoi. Togolo banini te. Tobenga swe lenge mususu. Sage. Aoloba ndoko nanga pusana mbote ndeko mbote assez kombo nani bao baye biote baye baonana Henri Ndongo tokeka mbala moko pelati lelo Congo etambwama po lelo Congo ezwa mapapu po lelo Congo elobama na kati ya bato batambusa Congo ya na 3 personnes 3 catégories. Soko za pasteur na pesi ba pasteur ne sombote sans oublier faux pasteur wana sentaki wana na otanga kombo na odi ya mibale eza banduleman na pesi pe leader na bino ne so banduleman mbote na kotanga pe kombote ya misato eza ba politicien soit disant que yozo ya na mandoki wa ko simba mboka Congo 3 catégories ya bato wana na ebité pona yo pena eza normal. Pour Nanga, c'est normal. Parce que l'anga suko, tout la suko bien. Merci beaucoup, assez. Très bien. Moi, ngongele ki obandaye ko lukana poussa na pembe na. Na bandaye vraiment ko zonga moi sima na bandaye ko koloba te. Mais ya koloba ezanga te. Très bien. Nzamba sala munoko biso to sali maloba. Nzamba sali munoko biso to sali maloba. Très bien. Maloba ngo ezala accompagner na litoi. Litoi ezala accompagner na misala. Très bien. Soki tozo loba eza po boyoka po bo melate mais po bo salela. Lelo 3 domaines pastoral, musique na politique. Mais na nyonso ngo 3 ezo kende pe ezo marcher pe bien te. Ngande ni me ba passa ba tonga. Ba tonga ba église omona bango na tuna kalelo. Ba politicien omona ba immeuble te ba ocha na kaka za mboko yo. Na tuna kalelo. Ba ndulema no omona te bakamba osa. Ase na kotuna motuna. Est-ce que nga motuna nde yanga na otuna yo. Ba salaire bango baza kozwa lelo. Ba ministre ba député ekuke wana mobimba. Suite on nzotiango na misala na bango ba yibaka mboka to bazwa ka salaire ya misala na bango. Et après l'interrogation. Comment pesa réano? Bino mo ko pesa réponse. Nanto yoka ministre a réclamé salaire impayé. Nanto yoka député a réclamé salaire impayé. Mais na misala ba osa les ko kana ba salaire na bango te. Tokoloba nini? Ezaki moyibi autrement. Bon lelo. Toi na papa moko atekela biso mapa na nzela. Atangisi ba licencié, azana ba doctorat na kati ndako na ye na lipa. Mais le même moi na zone ko côté au kende ko sala musala boyi comme mapa na sachet. Et puis biso na ba veni au démarrer car na yo mutuka na yo OK ko somba lipa na kata supermarché o yende a oteka même mapa na papa oteka na nzela. Lipa bakoni yo moko yebi. Siko sunya vimba. Ba valeur to komi ko pesa ba étranger na kata mboka. Ndezo comme ça biso de plus en plus pauvres. Cordonnier na biso azawa mais chinois otekelo na 12 000 les obé avant. Mais au bout ko somba ya biso ke somba chinois. Est-ce que toza maïl? Yango na lobby nga to me pe ko ma système ya poto oyebi ko sala nini. Très bien. Soko oyebi ko sala nini tozu ba valeur ajoutée ya l'état accompagné na ba suivi na e. Netinga na za D6. Mais bagage nanga na kumbaka na ba licencié musu na dirigeant bango. Mais c'est comme la cara salaire. Bafuto par rapport à titre na obo. Totika mayele to ko mosela ba document ou to travailler pour na kotambusa mboka.
na yesu na carré mosusu lelo so tali bien lelo il faudra ka opesa lopango na contrat chinois 25 ans abandi ko exploiter lopango na yo komi boy avec mbongo na ye ozoya ko payer biloko ya osala ngwe pa na yo donc tozomona na ngwele ba chinois bazosala bilanga voilà bele wana nana yebi yango te lelo yo patron na ndako moke oluke na 5 heures po yamba pa na 8 heures posomba biloko olia mais to mega pe opesa mabelo nza mapesa biso valeur nazo lobelango en général mokonza mboka loba changement de mentalité moto ça changer mentalité na domaine na e pour la nité niveau likolo est-ce que tu me connais abengi escroc lokola ye aya ko kangayo tu me connais abengi escroc lokola ye sans que tout na jugement sans nini lokola mokonzi moto abenga fula tala te bakangio bakena yo est-ce que toi na mboko volontaire mokonza mboka etambola to te nga zo lobela 3 sujets respect ya mibeko obéissance ya mibeko na misala ya mibeko efe salema donc respect ya obéissance ya mibeko na misala ya mibeko efe salema soki mboka na biso tozoka kaka ba code de loi ba loi leke belé ba to atanga mingi ba leke belé mais na misala ba osa yelo na tuno mutuna moko boye na misala ya loi efe salema mutulo kwa constant excellence mais ce constant mutamba o bat bazo pona population bazo pona po beta penalty akota molana jara batunini ba licencié ba docteur ba professeur à université je ne sais pas quel genre abatufata molana ba na mutuya na yo asenga na ko répondre eloko moko ba kotisa ye na kati ya mutuka te po akanga ba vitre mais atambola makoloto na moto po amona misala bato ya pesa ka loyo sala ba pesa ye ba gendarme bato ba ebi ko respecter o ya zoloba mobeko ya zoloba soka lobi beta 5 ko na mobeko na ye yo beta oza mutuya mais trop ya kotanga trop des intellectuels ko ba biso beta 3 fimbo na mbeba sali yo kakoli te basombaka mbeba no tiema mbongo na poche oyiba mokonza mboka te o désobéir ozo yiba mboka po discipline evanda lelo na kati ya mboka esengi docteur de la loi mutamba docteur de la loi bapesa ye baccompagner na bato moko babengaka bamokonzi nde alobi nazotosa bakisasa bola na makambo ndeko azoloba c'est très capital eza na bato te ye nde moto aloba alobi ke constant mutamba excellence bisika aza docteur de la loi oyo atango akala wana bato wana bazalaka tre misiki ezosenga atambola na bato oyo na munoko na bango maloba na bango elingi oloba boyeke mokonzi alobi ngate moto ngate c'est-à-dire lolenga bato wana nde ye fa atambola na bango bato wana nde baesprit mabe po soka bandi koluka non poza pembe na ngai foza licencié ya kolinga régler babiloko moko boye betidi oyo totanga wana ya biloko baprépare yango quelque part mpona koinstaurer mboka moko boye mais baréalité biso tovivre ezoconcorde na betidi totanga mingi te donc il faut kozonga na kati ya réalité na biso na mibeko na biso ya monoko ya mboka na kolinga na yebisa mpe mokonzi ya mboka eloko moko lelo papa moko te asa tika bana na ye éducation ya bana na ye bapesa epa papa mosusu ye moko maintenir décision na discipline ya kati ya mboka meme nzambe alobi c'est lui qui aime châtie il faut okotisa mwa discipline moko boye na kati ya mboka ngai nayebi moto lokola PDG na biso ya FM TV Billy maître wala purifier nanga mais avec misala osala ya kopesa biso accès ya koloba po bato bayoka biso moto moko ya kozala pe likolo po apesa accès na bana mboka nayebi atala nga na musika makobenda ngai nayebi un jour eza obenda peut-être er tozoloba po bino boyoka bosalela yango nde kobongolisa makambo mboka tolingi koyoka te liboso tozali na système moko boya toloba te po peut-être oyo koya toyebi te toloba te ezali na système ya nsima to ya liboso na système ya nsima ya nsima to ya liboso système ya liboso ezalaka toloba te po yo moko oyebi bakoboma ye bakoefase yo nzambe asala maloba wana azara te me ekota na misala bauti kolanda lolenge bandeko bauti kosenga mpe koloba nga nasambisaka te nakotikala mpe kosambisa mpe te nga na koloba naza nani we moto apusu aliaka na yekaka na énergie cordonnier aliaka na nini
bongo maso aliaka na nini bongo bana mai bana feu porteur mai aliaka na nini na koganga nga mpe na kolia mpe na libanga nazongisi sistema libanga mpo nalandi lokolo yaya nakotanga kombo yaya te me nalandi lokolo na ye mpo libanga nde makambo bongo nakolia na mikro te yango makambo eza permis baoya nga ya kati bao bazosoutenir nga bao baotambola na nga na molili mpe na butu na moi baza ebele ya kolanda yobi kaka naopesa mbote na oyo nga Romi Chitenge maître Nathan Matondo le grand gourou keba na ye mwana mukeme na kati ya kotonda kovimba honorable Nikita Aigle Royal na pesi yo bambote ya tro bisikoza Esboamba oyo nga ya kati fo yoka makambo oyo Mike Kandwelo yobika masolo ndenge ezali sans oublier Jackson Ilunga yobika masolo ndenge masolo ya libongo mutu na nga ya kati azolatisa biso Clarisse Mbombo fashion Crystal na kati ya yobika na kati ya limete masolo kitoko boze ebele ya kolanda nga libanga ezongi nazongisi libanga na kolia na libanga wana besoin libanga yaka pesanga makambo nga na opesa pe makambo yobika masolo ngo pirvie na nga moko le seul est le vrai maître Billy Malou à Clopas force tranquille petit na oyo idéologie kotika la idéologie na boy na zala nga wazalendo te mais nazaka mwana kisasa na kotika la na kata kisasa baponi mutamba son excellence abetaka penalty nazo bate makambo eza ndenge nini olesi bango nini oya nga pe akati petit na nga moko Torres mutakota na Nkunda Lazare le seul cameraman na kati ya RBC akoti na kati ya Nkunda Lazare est-ce que bona ba image wana akota za nango na bimisela bino kalate na bayini na nga pesa pe important fo bozalaka toujours boyebika masolo ngo tangu bozana bo fortifier nga donc ma baby no bosala nga eza escalier tout ce pays ici bas loi Carmen Tisaka nazo bisaka bino tangu ba peso salaire futa batu pe malamu na beta na bordire leka na ko beta ko na osimbisa bino touche na osimbisa aboni boyoko bisone bangamba na bino mwana musala na yo wi naza pe mwana musala na yo te tosa muninga ye pa tosa yo match c'est Silix nasina siliki Kasai bakati bamba bakushaka kubulu nokulu muju FM TV